on va ça à 100% traité. Là, tu es date, il y a fait les deux. On va mettre demain. Ah, mettre la URL. Les deux mettent la date à faire la URL. Les deux mettent oui. En 2026, en 2026, faire ça des records. Parce que mais comment tu ferais par exemple? Comment comme ça après 8 mois? C'est trop. Bandeko, cause la chroniqueur congolais, est un problème. Le 2 mai 2026, faire un gars You Arena. Pourquoi tu as qui date? Est-ce que Bapekisa qui batuba beta mukolomoko? Est-ce que Bapekisi batuba tia des concerts mukolomoko? Bandeko, Lukuta nakaya faire gola eza sur tous les niveaux. Entourage à faire, bato Lukuta, communication à faire, bato Lukuta, sentir à faire, bato Lukuta, ba musicien à faire, bango tu bato Lukuta. Na yebite soki baza ba molimo nini memaka ba fan na ba communicateur à faire gola. Boyoka naza koya. C'est qu'on fait l'idée. Nous, on doit permettre. Il est le seul musicien africain qui sur la traîne. Vous avez la confite. Faire et tiba zoyer na wenge. Avec une seule fois qui toko, avec Oyenda, avec Obwaka. Ok. Faire wazalaki na mungunga kitoko ayebaki koyemba, ayebaki pena kobwaka. Yemoko faire aloba, azalaki ko cracher. Yemoko faire alobaki na azalaki ko cracher, mais wera pesa ke ba technique ya koyemba. Alobi bien, po wera azalaki déjà na expérience. A pesa ke ba technique ya koyemba. Faire yemoko aloba yango. Sika ba jazz oyo, baza na karasi ya identité. Jazz Kavulu, ba Marlène Kasanga, Virginie Manganga, baza na karasi ya identité. Bango tu wana bazalaki pembeni ya Fali. Bango tu na ba jazz, baza na ba video, ba interview, pembeni ya Fali. Tellement que bango baze kolinga Fali, bazwa Fali on dirait soki camarade na bango, mutu na bango, so mwana na bango, Fali azo lakisa bango makambo minene aza na objectif na ye, bango bazalaki tellement bazalaki déçu. Karasi identité zangi bango, donc bazane ti ba poubelle oyo, Fali alinga kite, bango tu bake komi sope pa nani, et pas ya faire. Sika ba oyo, échec ya faire sika ya stade de ya nini ya Accor Arena. Stade ya Accor Arena. Pardon, concert ya Accor Arena. Tellement que ça échec. Ba komi ko boa ke la ba problème wana nyoso wera son. Wera son aza motema mabe, wera son aza jaloux. Ndeko nanga Jazz Kavulu. Soki yo za chroniqueur banda makambo avabiso. Totala bino. Yo mutozolo ba ke fe wera aza jaloux. We faire gola yemoko aloba. Jalousie est celle qui ayemba vieux jaloux ezaka po bazoye musicien sika yo ozo ya na makambo ya jalousie ozo mema makambo mususu faire ye moko loba kaka makambo ba musicien muto sala ki ayemba vieux jaloux mais yo jazz ka kozo bosa na ke muto bandaki kozwa ba musicien na maison mère eza faire gola tangu faire aza ko banda orchestre ba musicien na nyonso ezalaki ya maison mère. Mais pourquoi makambo na nyonso bolobelaka yango te? Bino bozo kende kaka na makambo ya mike makambo ya mike ba soi disant chroniqueur baza ko teka bongo na bango pona ba 1000 euros ba 100 euros ya faire. Donc faire aza ko fu aza ko somba milimu ya batu. O ba soi disant ba fana na poto ba via kelo côté mais baza ko teka milimu na bango pona koya koloba ba biloko moko ezanga mutu na makolo. Makambo kolobeza ebele bandeko na ngai makambo kolobeza ebele sono bandi koloba ko détailler makambo to kolala awa. Bozela ka na musela mino eloko moko boye. Na ebite soki na kozwa video moko boye ezalaki awa na ezalaki na ngome malheureusement on dirait na bungisi yango je pense. O bazolo ba fuera so na za jaloux, ba format ferité, ba sala soki nini te. Mais bobo sa na eloko moko te. Fere kokota na wenge, wera tango za ko recruter ye, atikala jamais ko sala nzembo. Atikala jamais kokota na studio. Jamais. Mais par contre Fali obino boza ko sangana pona ko bundisa ye
akota quartier la te asala déjà nzembo basala album ava kota quartier la te donc fali akota déjà studio ava faire fali asala nzembo ava faire attention bokoloba na bino me fali abimisa nzembo ava faire po akota quartier la te ava faire boza koloba za faire me fali akonza ye na quartier la te fali azalaki chef d'orchestre na quartier la te tangu fere aza koya bazoyemba fali aze ko corriger pe fere gola kobosa na teke fali aza artiste aza musicien chanteur abetaka ba instrument ayebi ko sakana na note oyo fere ayeba kite fere fo ba betela ye guitare po ayemba aoki kokota pe na ba orgame mais fali aza ko maîtriser makambo wana donc botika bilobela tangu boza koloba makambo boza ko bebisa réputation ya fere bozo bebisa réputation ya fere eza na eloko moko boye fali alobaki babino bandeko bobima na wenge bobeneficia na loboko na épaule ya Werason soki eza na makambo ezo sepelisa bino te na maison mère bobetaka ngo 40 parce que mutu wana asala mingi po na bino bajazi oyo baza ko déséquilibré baza ko désorienté fere yango nalobaka est-ce que ozalaka mayele ntango oza kondima bacommunicateur na yo direct babanda kosancharne contre mutu lokola Wera bacommunicateur na yo direct basancharne contre Wera Wera mutu asala yo mutu apesa yo vi na ebandelo ozalaki na eloko te Wera yo azwi yo olala pe cheye ba séance ya répétition za ko futa bambongo na ye po bokotaka répétition po bokota studio Wera futi po kende poto a passeport no liboso passeport ya maison mère ok na poto est-ce que oyebanaki na poto ba connexion connaissance nyonso wana ya maison mère Wera sone kaka mais lelo bozo benga ye mutu mabe bozo benga ye jaloux azo jalouser Wera na likamboni fere na likambonini eloko nini oya grave fere aza kosala o mutu akozala nango jaloux au contraire mutu lokola fali pupa azo sala makambo oyo batu nano bato ebele basali te azo beta musique azo kende baza ba nomination ba trophée ba disque ye tokoloba bato bakozala jaloux na ye parce que azo sala bien et puis mutu akozala jaloux eza mutu oyo boza na ye na compétition Wera si aleka ba niveau bandeko jazz bolinga te Wera aleka déjà ba niveau Wera azako vivre na makambu kaka ya ko maintenir mais mutu lokola fere babandaki compétition na fali soki boza ko banga fali bolobake bangone baza ko tinda basala kaboye babandaki compétition pourquoi fere atikali sima soki bomoni ke fali mutu azako déstabiliser fere nini nde sali ezako zanga fere po déstabiliser fali nini nde eza kozanga fere pona ko déstabiliser fali biso bozolela kaka fali aza ko déstabiliser nini nde eza kozanga fere a déstabiliser pe fali parce que eza musique mutu na mutu eza course au pouvoir mutu na mutu azolinga kende liboso nini nde ezosala fere azala kaka chebe atikala kaka boye échec ya fere bandeko so mutu nyonso azalaka na ba faiblesse na ye échec ya fere eza faute ya organisation manque ya manager manque ya producteur bokanisi mutu aza ko se produire mutu oyo aza ko se produire aza na capacité vraiment ya kosala makambo minene soki fere aza ko se produire c'est parce que azangi producteur soki fere aza ko se produire ye moko c'est parce que azangi ba carnet d'adresse oyo ko mema ye ba place ba production minene. Et puis ce qui est à combat, ce qu'il fallait à bloquer, mais à bitumba, il y a la moyen à bloquer Fali. Il y a la moyen à bloquer Fali, ton dit que non, ah ouais, c'est que comme bitumba, il y a banzoku. Mais au moment où Zakoloba, Fali azobi manzoku, faire azobi maneti kaligoro do bazako sakana, et bino nyoso, bino moko bozakoloba, fait Fali aza main noire, yem tazako bloquer ba visa, mais. Donc fali aza ambassadeur aza grand aza nzoku faire aza na capacité ata moko ta ko bloquer fali mais boza ko loba bongo bozo bimisa fali grand makasi et puis okomona na ba titre na bino kaka faire aza grand faire aza puissant mais kaka bino bat bozo loba faire aza puissant bino nde boza ko ya kolela communicateur ya puissant azo ya kolela pendant que soki sika faire aza puissant mais bino bozo lela fali ba ko benga ye nani. Ce qui fait raza puissant, fali ba kobenga ye nani.
ba question wana ba question bino faut bo répondre makelele boza nango na réseaux sociaux bino ba chroniqueur soit disant bo banda musala oyo boyebi ndenge makambo ezotambola bo bandaka pe koloba vérité bo bandaka pe koloba vérité ezala Marlène Koto aza koya wera pekisa donc bino boza na audace ba wera pekisa donc boza ko respect pe ezali lisusu te po fandi na poto otie ba maquillage ofandi okomi danger wera pekisa donc bino fera comme kotinda bino bo banda kotindela ko kebisa wera donc eza façon ko kebisa wera façon wana Jazz pe aye wera za jaloux na likambo nini papa jaloux na likambo nini makambo wera za nango fera za nango te est-ce que fali wera za ko azo weli azana eloko aza ko envier pa ya wera ya fere aza ko envier nini pa ya fere wera ko envier nini pa ya fere parce que jalousie za na makambo za ko eza excès ya ko envier ou envier eloko nde memio na jalousie sika wera za ko envier nini pa ya wera et pa ya fere bandeko bino bozo mema donc bozo luka eza façon ko luka ka ba vie batala bozo mema chronique ya Congo très bas ba soit disant batu batangela journalisme botangela soki banini bino nde bokumisaka soki efasike mais oyo nde efasike vraiment oyo bino boza nango efasike ozwi pe mama mukolo lokola Virginie aza koya pe akoyi na bassesse aza koya kolela na kombo ya Sankara mais baza kobosa na ke batu babandaki ba désordre wana eza ba Gaulois soki Gaulois yaka na buzoba tende lelo toza na problème te mais parce que bayaki na buzoba bino pe ba chroniqueur bokoti na buzoba ngo olia ko corriger buzoba bo adhérer na buzoba et puis boza ko linga ko pakola batu nyoso buzoba papa soki boza na posa ya compétition fali azawana bolobaki droit chemin sans interdit botala ba nombre ba vie botala ba nombre ya ba téléchargement nani mutu aza ako jalouser muninga soki fere nda ko jalouser fali te parce que babandaki musala place moko et puis bobosa na teke fere azalaki incapable ya kosala mouvement a sollicita fali aboya fali abuda mouvement na ye prefali tango abima akenda kosala ya ye ti lelo azako continuer likolo mais fere mutu abaduti yango bozomona na makambo nyonso azalaka mutu aduti asalaka makambo bien te lelo fali attention bosali comparaison sur tous les plans nombre à concert aleki nombre ba streaming aleki nombre ba vie aleki nini lisusu nombre ba trophée aleki ba disque d'or fali aleki kote nyonso botika ba aventure bandeko communication na bino boza kosala eza communication moko ya échec Sonia oyo fere asali na Accor Arena yango mutezo lobisa bino tanto bokeboye bozongi boye bokeboye bozongi boye papa Jazz Kavulu mama Marlène Kasanga nyoso bokoloba eza nango kosala ko flatterie affaire fere gola mais bino moko boyebi na kacha mitema ki fali alekiye compétition lelo eza ya wera sonité compétition soki lelo bolingi bolobela wera bokokende pa ba jibe bakufi olomide mais lelo tozomona ke wera aza au-dessus na bango côté ba production scénique lelo tozolobela fere fali fere asia tikali sima héritier zo kasia kangie kachi lelo fere abimisaki nzembu soki c'est l'amour eza une semaine presque déjà une semaine et si les autres ne 2 semaines héritier abimisi tourbillon pe sikoyo to ça la comparaison qui est le meilleur lelo entre fere gola na héritier yango ndeska tozo kende sika parce que fallait asia kendeki fere atikali na autoroute mais héritier ko kuta ye awa so pe bokebite héritier ko démarrer ko tika paye sima bokoloba pe héritier kaka akozala main noire keba ba vérité zobima ngamtu na bino Gilmas on est toujours là pour na ba information pour na ba analyse ndeko na ngai Irene Mabweni Patricia Edouarda merci na bino batu nyonso boza ko lananga tina suka boza ko partager vidéo boza ko tia ba j'aime boza ko liker vidéo boza ko s'abonner bande ko nanga na États-Unis na Canada Europe mobimba Afrique mobimba en tout cas merci na soutien na bino merci na présence na bino on a kosenga na bino kaka bo continuer ko consommer ba vidéo bo continuer ko tia ba j'aime ba partage ba commentaire na bino ezo salanga bien on se revoit à très bientôt na kati émission mususu à plus.